Bon, Kabila, le père, il y a la maille. Pourquoi quand ça va en armée, il y a guerre et pourquoi? C'est ça le problème. Hein? Pendant qu'il y a un peu de vérité. Ok? Et ça, c'est papa. Oh, nani. Ce qui est dans Kabila, c'est le boïté. Le chef d'État africain a appuyé. Hein? Dans Kabila, c'est le papa, il y a 3 ans président de la République. Attends, voiture à Pamba. Qu'est-ce que tu as fait? Tant que vous avez un hôtel, il faut bien. Hein? Ce qui dépend, c'est la majorité. Il y a une majorité dans le Parlement, mais Kabila a bougé. Attendez, pourquoi était Kabila, tant que vous avez une vie, à la salle, moi, songo de prendre. A déclaré que vous avez awa, bazali boy te prendre. Car il y a Koufi, allez, babani comme même, te bibilo kona, parce que filtre kana makambo. C'est que les gens oublient, Kamer était dans les maisons des rois. Il connaît 4 coins de la maison des rois. Il est capable de détruire les rois. Non, tout le monde est fait que Salim Abbé. Voilà. Est-ce que tu as dit qu'avec ceux qui sont solotés, il va passer plus bon. Parce que Moukouna, il vient Moukouna, il a une sagesse. Parce que l'Okoyo, les Kakimingi, mais Mbamsou Penzambé, esprit d'égarement, Moukouna Beta Kabila, Maboko, la carte église, c'est là le jour où Nzambé a l'ongoué, pas Moukouna. Voilà. Tu bites la Kabila, Maboko, moi, non, tu bêtes la Nzambé, mais Kabila, Maboko, la carte d'église. La carte église, liée très saint. La liée saint, c'est là où Dieu a sorti dans l'esprit de Moukouna. C'est que les gens oublient, Kamer était dans les maisons des rois. Il connaît 4 coins de la maison des rois. Il est capable de détruire les rois. Non, tout le monde est fait que Salim Abbé. Voilà. Est-ce que tu as dit qu'avec ceux qui sont solotés? Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga fio accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngaye bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Nouvelle Tendance Télévision, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure, vous allez regarder cette émission, on est ensemble, il n'y a pas de souci, nous sommes là, obligés de vous informer, vous former, pourquoi pas vous divertir, c'est notre travail et vous êtes là, vous nous faites toujours confiance et c'est par rapport à votre appel que nous nous sommes retrouvés ici avec l'homme du peuple, le prophète de la nation, il s'appelle prophète John Nongefa et avec lui on va parler de tout sauf rien, tous les coups sont permis sauf les injures. Mais ça, on a vraiment plaisir
parce que na mosala na Nzambe avant ya kobanda émission losambo esalamaka ifungola déjà banzila mosala na Nzambe. Bonjour. Bonjour ndeko kolo apambola yo tozobanda na prière. Nzambe nalola natiki émission na boko na yo pesa ngai bwanya mayele natiki pe ndeko alendele na maboko na yo oyo balingi koboma ye innocemment asala eloko te tikate malade azobela pe poison ezali sans effet yawe yo lobi oyo tosengi na Jean 10:20 ekangami na se na lola 23 oyo tofungoli mpe kita yawe totiki bakongomani nyonso na maboko na yo obanda na biso mpe osukisa na biso na kombo na Yesu Masiya, amen. Prophète du peuple John Ngefa Losako. Lofundo ya mwana ya ntaba esukaka kaka na moto ya makala soki atie aziki twen azuma ye. Prophète John Ngefa mwana mbuka Losako. Mokili tour à tour. Prophète Losako ya suka moi prophète John Ngefa Losako. Mokili mbanga ya ntaba itikali mibale te. Prophète Losako. Papa moziba na babola. Itikali ka suka. Ya makasi wana prophète John Ngefa Losako. Chokolila nde mokonzi. Chokolila. Bon rétablissement toi Alain Dele. Merci beaucoup. Nzambe azwa lokumu, il est le maître des temps et des circonstances. Merci parce que obiki baliko pana bango ya butu na moyi tomoni yango tomoni ndoki tobeleli. Prophète, moi liloba na leki na yo Alain Dele auteur ko la maladie mais to yoki ba interprétation mambebele. Alain malade, il faut dire la vérité. Alain Dele c'est mon petit frère. Voilà. Au moins mon sala bo salaka, ezali mon sala moko très risquant. Petro Senga na ba patron na bino ba journaliste ba ide bino mingi. Alain Dele était empoisonné. Mais quand la tourne besoin empoisonné, Alain Dele qu'est-ce qu'il a fait au juste? Na évité. Hein? Oh, à quel hôpital? Boy, corona, tout cela. Bah, c'était du poison. Alors, tout le monde dans Zambie, na 4 na mokanda na Marc 16 verset 17 à 20 il dit baroblesse no la poison mais que j'ai fait c'est une bonne guérison parce que chaque temps na zana lende le longo mais cette émission on a kotala ye alors li copain na bango et quoi na mai ko perdre moto ko la lende le na Congo ndeko na ngai c'est un grand baobab motako sabinote un journaliste expérimenté intellectuel hein balende le na ibelo koni asali bango te. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Kimouti m'a bien congolais tout souka nango wapi? To éviter. Hein? Tant qu'on a eu le poisson. Hein? Parce que c'est lui-même qui m'a parlé. Oui. Na ko pema na yowana. Alors nazali na lo savoir na sikona na lo sambo. Et puis et motema m'a congolais ezali na sonité. Et ko sala ya le côté, nous sommes derrière lui. La main de l'internet et coquerie. Ngai montre qu'on pas l'endel, je vais faire une grande prière pour lui. Na ko bon drapeau na ye, je crois à kozonga na kati ya vie parce que Nzambe alobi na Isaïe 55 verset 11, il accomplit les paroles de cette serviteur. Amen. Voilà, to côté directement dans cette actualité, mesdames et messieurs, vous qui sont partout à travers le monde, vous me suivez. Et vous l'en avez sur la ligne, mais baloba na lingala, vous l'en avez sur la ligne, parce que ah, vous allez koloba makambo ya mboka, Congo ezali ya parti politique morote, mais Congo ezali ya biso ba congolais, Congo ezali ya mutu morote, kasi ezali ya lisanga ya batone ba bengi bango ba congolais. Prophète, tomoni mambutu mbute koti na famille moko boy, mais famille yango mute ko chambutu mbutu mwana ya libanda. Na ngina lobani par là. Na kati ya FCC. Tout le monde a fait motion pour la vice-président, pour la premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont dit Libanda a fait une motion. Les deux commis entre la vie ou la mort, Moutouma Oboye. Tous autres, c'est la motion va continuer le lundi. Nous avons à venir Nini pour les Camboya, Jama Kaboun. Bon, au moins, il va Jama Kaboun va trop vite. Mais il y a Moni Jama Kaboun. Notre secrétaire, il y a PPRD na Kabuya. Hein? Na awa na Kisanto. Voilà. Na mwana ki Rubezo wa Telemi, PPRD wa Telemi, Likola Punda. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabunda pouvoir les arraner Lengiboy? Moi je l'ai suivi. Pouvoir les arraner Lengiboy. Hein? Ba traître yo sur basuka kamabi. Ozomona. Mais Jean-Marc Kabunda ebi niveau tous les kanango lelo bango pe baza boté. Nandingani. Baza boté. Comment ça? Na ba négociation tout baleka ki bango ba yebi yango. Avant lelo bango ba comme parti comme pouvoir président bima ba yebaki ba na fait wa salaki bango na bato kinga kati. Alors si ko bato wana baza majorité na parlement.
Tant que comme hôtel mais la bango il faut bien gagner. Hein? Soit qui dépêche là qui majorité. Na INC majorité dans parlement mais Kabila a bougé. Parce que autorité morale, il y a FCC c'est Kabila. Autorité morale, il y a Cash, c'est Tshisekedi. Autorité morale, il y a INC, c'est Vital Kamerhe. Les gens écrivent Vital Kamerhe, mais ils pensent Vital Kamerhe. Hein? INC monsieur Obima, on me souvient la Vital Bakubuaka yango. Parce que bango basala kabo. Soit tu gagnes MSC combien? À Thomas Louaka, nous j'ai pas Bemba. Hein? Soit tu gagnes l'IDPS, ouais Panzi l'IDPS Miken. Ils ont un pouvoir eux. Voilà. Et donc là que ça a été basa impact nyonso ya kobenga na moto, ba impact nyonso ya konommer mutu, ba impact nyonso ya kosala. Yango mona ki jamais Kabundi pas la Sabino que bino boza rien. Hein? Parce que autorité budgétaire, loi, il que pèse à des chambres. Yango motion de défiance contre elle, il va partir. Et ceux qui accueilli mon conseiller moto mori de pèse encore tawanate. Parce que dans carte il y a INC. Hein? Dans carte il y a cash. Tozali na ba AI, AR, AO. Voilà ba parti à Kabila. Ba kotaka moto moko ya AI ba tia vice-président donc président parlement à cause ya FCC vice-président. Il y a FCC, il y a Kabila, bango nyonso ba kotonda donc ba kodosu nini esili. Mais par rapport à la confiance ya Mokonzi parce que Jean Kabunda azawana azawi azali wana mais mingi ezaka pona parce que aza confiance à Mokonzi. Est-ce que c'est réel que président de la République a kolinga même si attendez nini yeba faire partir yé? Mais bakani mokuna ke kuna prison de nini? Héritier bakanga héritier ta komi awana avoir prison ba balou ka maison. OK, héritier musicien. Musicien, mais moi kuna directement la prison pour aller. Ça dit quoi? Il y a quelque chose de comme Congo. Voilà. OK? Congo ezo kama pa coalition par alliance. Ba yebi biloko ba signaki. Hein? Oyebi na Russie, Poutine azo kende. Matchei loi moko Poutine akozali kolo ya président. Voilà. Burundi Kourouziza azo kende. Mais batchei loi moko wana Kourouziza akozali boso likolo ya président. C'est comme en Iran. Un président zali mais chef spirituel to la commune azali boso likolo ya président. Ozomona biloko ba ko sango na kati ya Afrique. Ozomona et ça montre quoi? Hein? FCC de l'accession de bisonde tozali. Bisonde bakolo. Bisonde tozali to sini mboka oyo. Mais bango basimo yango mona ki continuité à pouvoir à Kabila Kotia. Continuité à pouvoir de Kabila ngo ebomimboka. Hein? C'est la continuité de pouvoir de Kabila. Hein? Congo alingi subilo ngai penato zwa na démocratie à solo. Parlement ya sika. Sénat ya sika. Mais moi liloba Mokonzi ka non étant de droit. Sur étant de droit kamwa so lo bandit état de droit zo lo bandit sur état de droit ezali. Yuma azali na 200 millions de dollars ya Jekamine. Il est libre. Sur l'état de droit ezali, gouverneur Gentini a fourni Kimbuta 60 millions, 15 millions. Bien que quoi, bon, on a 400 dollars, 600 dollars, on a 1800. Kimbuta a un bon, on a fourni Kimbuta, donc 600 dollars. On a fourni Kimbuta, on a un bon côté. 100 dollars, on a un bon belé parce qu'il y a un bien. Hein? On a un 600 dollars. Gérard Bangso, qui a un bon et ça a raté. Kimbuta a un bon. C'est ça le problème. Ce que tu as des droits ezali ya solo. Moi no ya Kabila mais bazui dossier wana et dit qu'à peine à confiter dans la prison ba bimisie to bandi procès. Hein? Est-ce que ça est état de droit ngona? État de droit na batongo sous non nyoswa. Oh il y a 100 jours. Ezali pa ba longo la Kamere. Kamere pe la part na ina okene ngai mokote. Allez, Singama Tembele. Alors maintenant la plein bango ça là. Est-ce qu'on est ici au lobby mon très important concernant moi na lisusu ya fait Kabila Bimi. To quand est-ce qu'on a kata confusion makasi prophète John Ngefa. Confusion côté na Congo. Tozoye baté qui est le vrai mona Kabila et qui est le faux mona Kabila le père. Bon Kabila le père il y a na maele. Toi na ban ebele pourquoi quand ça bango armée bazo ya guerre longote. Pourquoi? C'est ça le problème. Hein pendant ngai a peu vérité. Oh. Mais c'est la vérité. L'équipe est liboso a été à la vérité. Quand on bout à Zokende, on bout à Gimaël. À chaque banane est une armée. Comme un général, un capitaine et major. Nana Simba qui garde présidentiel, tant on bout à Zokende. Saddam Hussein. Moi, hein? Attention, bébé roi Jourdani, voilà. Chef d'état-major à Banana Bango. On s'en a pouvoir, hein? Nous sommes scro, Kabila Koufa, Babimi Maboy. Ok? C'est que je te dis la vérité. Hein? Tu as quelqu'un à voir, hein? Hein? On s'en va. Nana pour moi, imaginer maé. Hein? Kasi moi na Kabila et mon boutabi, na yo, mon boutabi, na yo maé le train ngai. Hein? Ça demi c'est non? Hein?
Bon, pourquoi tant que bango bazalaki? Hein? Guillaume Azana Banji bakola qui marque wana. Ce que atchaki bango na remettre pour nani. Ayaki na bango longote pour nani. Ah papa, au moins il va distraction. Hein? Ce sont des distractions. Et puis bon, so ibne ba ne solo ba tata moi si ya Kabila, baza o abotama na bango bazali. Pourquoi ba déclarer ba non officiellement te? Ba ba leki ne basi ba yebi ba na ye. Ba déclarer officiellement te pour nani. Alors douter maman Safi, ala mère na bango te di kambo pété. Mais c'est que mère biologique ya ba na wana baza wapi? Abia babi maman bango kufa. Ah mais au Monica parce que les kambo pété ko zo sala pe ça peut passer ça que ya zo bo ya do azo critiquer Kingakati. Mais tu es bien que non faki ba sala et le comment comme na ko yoka ya zo critiquer vraiment Kingakati. Et bandi na été mon soeur mena félicite comme on est Etienne Kabila. Oh ya Bimi Ibrahim Auti wapi? Hein? Pour ça na bango, so na kombe ya Kabila. Hein? Après ça bango 16 Papa ça bango intercontinental. On s'en fout de fait ça. Boy bayaki to yebesika ba utite. Bango ne bayaki na bango. Voilà. Hein, bis to ko na vie privée famille ba tout parce que to yé d'origine té. Alors Congo est flou. To ça bis to na flou. Papa on tombe na ba embrouiller biso. Hein? Oh ngai vient moi biologique. Aden. Ngai hop Kabila le père ngai. Ah papa. Tala. Oyebi échographie. Science c'est la grande science. Voilà. Échographie pena ba kei bo moi na mobali. Obota moi na moi. Moi si. Écho ça rappelle rien. Attention, il y a science lo bato basali. Hein? Ba ben be yo sou beta on pas poto parce que na toute échographie. Ba tape na moi na moi si. Mais abota moi na mobali. Maman so biloko ta moi na moi si. Oyo ka ngote. Hein? Eza ba mbrouillement papa. Oyo nani. Soki baki bana Kabila solo to boite. Ba chef d'état mosusu africain ba ko prier ba. Hein? Bana Kabila solo papa na minute 3 ans président de la République ata voiture ya pamba ke chapé bozo na ngoto oza na ngoti o tamaka la makolo boy na ya solo penza ako le lete pesa sute et puis ba bongote ya solo solo lete ba konti bazanga nango o tamaka pena na makolo boy bango ka soka lo bibu bazu ba pesi bango CCZ ba pesi bango terme meaning papa Congo to so ba ventile wate là o to lingi to développer mboka oyo mboka zo keneka na ba ventile na bango mwana so imo na Kabila ko sani. Ça, on a Kabila, c'est salaire. Le gars Kabila, on a 665 000 $. Il y a pas salaire 500 000. Kabila le père a salaire. Kabila le père a élection au mouvement. Na Rwanda, na Burundi, na Buganda, confusion. Est-ce que c'est un comme les lobes c'est Kabila le père. Kabila le père, il y a le hack non pour l'amour du Congo. Il y a eu côté Congo, il mettait point. Est-ce que vous comprenez là, monsieur? Est-ce que vous comprenez là, il y a Koloba. Koloba discours amour du Congo et le bien de l'autre côté. Ce qui est l'autre, on a Kaoyo. Tant Kabila est avec na Kabila au Moussou wana. Azaï soldat. Militaire non? Azaï commandant qui base militaire Kokola non? Azaï non, Azaï voilà non. Bon, ce qu'elle a qui biso ba James Gabarete. Yo mona na mboka nini na mokili. Un étranger comme chef d'état-major général ya République. Au mona ngwa ministre affaires étrangères. Hein? Oya benga ni Bisima Kara. Asimba diplomatie ya mboka. Monsieur on mona yango wapi toyebe sika kana Congo esika ba utap sito ebité alors biso to ko na vie privée na bango te ba porter na bango hein papa toi na kati kuna te hein on lui a déclaré bo Edi Kapene ya libanda babi misedi Kapene ande ko na bango de ko Kabila le père moi je ngana le solo na Edi Kapene ande ko papa na bango vérité ça wana mais songolo jamais frère OK et puis bazota na makolo. Ils n'ont pas même la voiture, même ni quoi, ni. Ok, sur les lignes à Kingakati, attends, tu as bien quoi. Et là, on dit, les autres, ils ne pas ça, ni moi. On peut Kabila Koufi, Bandima, Bango Bindima, Dima, Congo Ambo Bindima, Dima. Hein? Papa, ce sont les gens qui ont pillé la République. Hein? Ils ont papa na Bango. Hein? Aïe, na biya, hein? Les lois et ça, les mines dengue, tout ça. Eux ont dit, mon tour na poumon et la République. Au FIDA. D'ailleurs, le gars, ça doit couper lobby, 10 ans, 15 ans, ça va. Yo mona ngo alongo rata bouchara kaka na Congo dans les seuls compétents à ça la place kaka na Congo to tika ko embrouiller ba congolais nous souffrons en passe na biso to boy bambrouillement ce sont les embrouillements tout juste bambrouillement parce que prophète est-ce que moment au Congo ça li ko traverser c'est les moments que notre bana ko se distraire na ba famille ba action ba ancien président na bana na bango Tshisekedi Lumumba tout ça Kabila le père c'est les moments ko se distraire il y a quoi discuter nini il y a 5 indépendance Lumumba sangue indépendance bana ne batiola bango mboka ngoko mo bolé ya moko mo potu ya la ko ni alingi nini ya batieni wa ba nini bana na Kabila kuna na kata Kingakati bana sulu na bango sulu to pouvoir bango ne bana to sulu na kuna nyonso ya ba distraction
bana Kasavu boko kabango premier président ya Congo Kasavu boko kabango hein bana Mobutu boko kabango hein kaka bango ko tambola kana ba mikana ba biso bana Tshisekedi so ibana Tshisekedi saini so ibana biso bana Kabila biso Kabila le Kabila pela bemi batonini liwa amemi ba Rwanda ba bizima Kahara amemi biso wa James Kabare amemi so ba colonel Okuta ba général Okuta c'est que nous souffrons aujourd'hui ba luka mtambo papa na bango tout à fait normal mituna musu normal botuna mituna musu na normal hein botuna musu ba luka ba mtambo papa na bango ba ko lukela ngo na Congo ba lukela Congo tanga ba lukela ngo ba kana banganga ba kana banganga ko mtambo papa na bango na Congo hein Congo pe lobi mota o papa na bango yedi kapena na kata prison hein si elle va quand même dire mota na kata prison ba bi me dit kapena ne dit kapena la vérité alors le papa na bango hein papa na papa bon hein alors ça va na combien hein atika pe ko lo baté no mabana monsieur yango to lobi boye l'article 99 de la constitution avant monter comme on continue mboka il faut que ça va bien et puis na bana na voilà pourquoi pas à déclarer qui bana na bana autant ce que ni Kabila le père akufa vrai aventurier oh nazo bisayo nazo ki na moi si pas mon naté maman si pas na kabeli ko bamba bambaka je te dis la vérité ton mon omoni hein tala Che Guevara la ki bana na ye hein Che Guevara un grand révolutionnaire à la kisaki bana na ye Che Guevara la ki bana na ye ta ba ko boma Che Guevara ba bomi Che Guevara ki moi si na bana hein donc la nuit na monté à Colombie Pablo Escobar ala kisaki bana na ye nyonso bana Pablo Escobar moi si na bana hein et puis ce qui bana sika ba bima moi na Pablo Escobar yo moi na moi si yo moi na mobali yo ala kisaki hein président Marango abi ala kisaka bana na ye sasu ngeso ala kisaka bana na ye hein attendez bazo ya pourquoi était Kabila tango ya zali na vie ala kisaki moi na songo te prendre a déclaré tango na zali awa bana nga bazali boye te ponani kaka ya kufi allez babani ko même te biloko na ba s'infiltrer na makambo wana. Voilà, les dossiers restent à suivre, hein, mesdames et messieurs. Vous êtes biso dans la tina ba dossier na bango te ba luka famille na bango le lenga na bino bango biso to ko na vie privée famille na bango te voilà hein ba tata moi si na bango bazali motabota marani ba tata moi si ba papa leki na ba oncle ba zali ba milukila kuna po to bona mutu mo kazo bimate kaka ya mukuna nde abimiawa biso famille ya Kabila le père to yiko porter mukuna plainte mais o ya bimia bolo ba père ya solo soki bino famille ya Kabila le père yango solo bolo ba Ibrahim oyo ya solo azolo ba solo biso ne ba kolo famille to bito na processus Ibrahim aboyi bango abi ayi bango te na famille na bango ya boyi bango catégorie bango ba yebi ete ozo pona ke ya kalo yenge yango to bino to la distraction. Et ça distraction monsieur. Soit que Ibrahim a dit bango te. Bango ba Ibrahim te. Et on les a loyenge. Bozo me payer wapi. Na toy boy. Hein? Na pelengendo. Na ngoto babo. Non, moi quand même na pelengendo te. Parce que alir ba na bazo na ngo. Ba me mboko na pelengendo to kondima ngo lisusu te. Voilà. Oba balu ba to kondima ngo ton. Voilà. Les dossiers restent à vérifier. Prophète John Ngefa, le 11. Reste à vérifier. Bana bayaka la bénéfice. Banda bana bayaka. Omo susu wana abimi Afrique du Sud. Mais babimara ko bima. C'est que babimara il a kisi que non ezane lo mo bazo luka. Parce que bazotika dossier ngote. Bana mo susu wana. Tango la loyenge kaka boy. Hein? Moi nyomiti rapide eleki. Donc mère qui montagne comme président bo moi na songolo. Mama sana makila, bala yani makila. Alobi échographie ekosaka. Moi na oyo, moi si mebi mobile. Yeba montagne binyo seka ni Nzambe. Bo ambrier Congo te. So d'accord boko tula boko joper ngote. OK. Bo ambrier Congo te, prophète John Ngefa le 11 Congo mobimba to zala ki wana pona kolanda audience o zala ki public ya ndeko Vital Kamerhe to mona ki makambo ndenge kindaki et ba renvoyer ki yango pona 2 semaines c'est-à-dire le 25 to ko réassister les sous na procès ya ndeko Vital Kamerhe na été avenir nous a ko plus avenir là te Kamerhe bimi secret avenir nous olika oyebi Bible zo bi sabiso la Deutéronome 29 verset 29 les choses cachées sont à l'internet. Mais le fait que les serviteurs. Mais le ministre, le ministre en Zambie. Tant que Kamel est au bureau, il y a président.
autant un conseiller spécial et Le président de la République. Ambassadeur itinérant extraordinaire. Je n'étais pas seul. Tout à l'heure, coordinateur, co-coordinateur. On a supervisé Bissonyos. Ça dit quoi? Il touche au chef. Père Bina Bino Véritabi, vous avez un problème avec intellectuel. Ça dit quoi? Il y a des chambres de cas. Procès. Et ça, on va préparer. Deutéronome 28, verset 1, un homme prudent voit des mains de l'eau se cache. Matthieu 10, 16, je vous vois le brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents. Bible sur la Matthieu 10, verset 36, aura l'ennemi les gens de sa maison. Camère était dans la maison des rois. C'est que les gens oublient. Camère était dans la maison des rois. Il connaît 4 coins de la maison des rois. Il est capable de détruire les rois. Il est capable de détruire les rois. Quand on parle de rois, on parle des chefs de l'État. On m'a dit procès. Mon colo m'a collé. Parce que combien de bandits derrière mon colo m'a collé dans le procès. Et puis Camère promet que vous avez un problème avec un intellectuel. Mais Camère aussi, il sera protégé par la loi, par l'État congolais. Attention, dès Camère la prison, on t'a dit Camère était. Non, mais ceux qui m'ont dit qu'est-ce qu'on s'est protégé. Dans le Bible, mais Constitution de la République. Article 16 de la Constitution. L'homme est sacré. Il est protégé par la loi congolaise. Ok? Camère n'a pas la protection. Camère n'a pas la protection. Et puis Camère a fait mon côté. Ils allaient procès de la honte. Parce que les Camerounais, ça m'a dit, le bureau du chef de l'État, non, attends, le bureau du Premier ministre, ministre de l'économie, il a fini ce commandant. Ça dit quoi? Et c'est là où il y a des chambres parlement et ils ont pour récupérer le dossier. Et ça, c'est une catastrophe. Toyoki Vital Cameroun na kosamba na ye ndeti mwa kolakisa ndeti kaka no ye yebi mwa français belé pena ndeko na biso mususu libanais wana nzoka nde ba transaction ya ba mapango ezalaki lupango boye pesa maki lupango boye pesa maki. Est-ce que déjà procès na ezolakisa déjà kolonga ya kolonga na bango bien kokoya na bango dans la Bible procès de la honte. Ba lupango na banini il a déjà sonné. Il y a mafia na kati. Mboke tamulaka na mafia te. Mboke tamulaka na ba escroqué. Mboke tamulaka ba homme honnête et logique. Et ce qui est plus grave, en tant que directeur général, gouverneur de la Banque Générale, Banque Centrale. Banque Centrale, voilà. En tant que gouverneur de la Banque Centrale, ce qui est grave. Ce qui est grave, en tant que gouverneur de la Banque Centrale, ce qui est grave. Il y a un moment où il y a un orgueil à Camille. Il y a un orgueil les 25, tu vois comme je suis miné, ou tu comptes dans bandako. Parce que caméra a fait mon côté, à ça annoncé, paix à lobby, paix à Koloba, au solo, reke au solo. Si vous savez au solo ne bimi, pas besoin de ebi. Et que sous kawa, playa FCC zalidine. Les autres moni muto bande ko luka il y a longtemps, Daniel Massaro. Azwami diana maboko ya l'État et balakisi biso pe ndeko mo za pemene ma babi ye azali coiffeur privé ya chef de l'État. Balakisi biso bango. Si quoi coiffeur la chef de l'État etali makama mbongo. T'as tout na biso na no. Si quoi coiffeur la chef de l'État privé. Si quoi etali makambo ya détruire mbongo wapi. Masaro leki ya makamel. Masaro za kwa sabato mbongo atie mwana mobali en étage leki. Mbongo ya l'État masaro ko sakana ko kamelo mboka na. Comment c'est Burundais? Il est 40. Mais Aza Burundais te prenez. Papa Kamere est là. Maman est là. Ce Kamere est là. Burundais te Rwandais te. Par contre, ça l'église catholique, l'église d'État, dans les 11 ans que ça, basa MSC na munoka Kinyarwanda te. C'est grave. Ça a moi na mboka na ba. Vous êtes na français te? Na français te na Kinyarwanda. J'ai des nazana baba o batindeli ngawa. Bazo babina boy to sambela pona Vital Kamere mwana na biso. Na Kinyarwanda. Parce que la bengi batumsu na Rwanda bani ba interpréter na tini bangabi abem senga balangi mwana na biso auto prépare pas comme bo konziwana rôle ya empire imatuti ezani ya Rwanda ezani ba éliminer ba président nyo so bototo na mboka voilà bati ya bango bonsoir c'est quoi président rwandais azali président imatuti Uganda Museveni imatuti. Il faut payer Matouti. Pour tu sais d'aller sur quoi. Balk ne pas Brazzaville, babo Massassou, bati appelle Rwandais Imatuti. Bak na Gabon bati appelle Imatuti. Bak na Cameroun Imatuti.
Tchad Imatuti. Si vous avez ça, l'Empire Imatuti. Et puis, cette ninyons. Donc, démarche na bango démarche na bango eza yango. Donc, on va venir autour de infiltrer, James Kabare, infiltrer partout pour récupérer. Donc, on a vu sur Toton, Yambok, to découvrir bango. Tout ça, c'est que la guerre na bango est passée. Yango, mon équipe a tenu une caméra. Ah ouais. Tant que ça, ma caméra, wana. En 2023, comme président, il m'a touché. C'est ça, Burundi. Burundi. Vous savez comment on a vu Timbeli yango na autres alliés. Alors, ils allaient plan na bango, oh, nélotique, ça yango va récupérer Afrique Mumbai comme bango. Nous disons non. Merci beaucoup, prophète. Toujours analysé et toujours sur la kaka masolo yamboka ino masolo ya libanda. Lelo en dehors ya kozala analyste politique, ozali pe mosali na Nzambe, c'est-à-dire ozali mosakoli. Na makambo ya évêque pasteur Mukuna, na nyonso wana nesika nde tozokendele. Ozali kosala lecture nini etaki homme de Dieu. Lecture ya liboso. Bible et bisingai boy. Matthieu 6:24. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. OK. Ou bien tu cherches Jésus ou bien Momo. Viens à la nagine de l'ami Balé, Namakasi. Voilà. Moi, je ne suis pas d'une Nasambisa évêque Mukuna. Dans la Bible, dans Romains 14, verset 4. Évêque Mukuna peut mater homme de Dieu. Romains 14, verset 10. Proverbe 24, 16. Mbele singa matoi. Abi moyenge benga kwa ya mbalasamanga na kotongo letali yote. Voilà. Somme 5, verset 15 elobi bo ne touchez pas mewe, ne faites pas mal à mewe. Déjà dans la benga litoi. Voilà. Ce qui est plus grave. D'abord dans Somme 5:6 verset 16. Batelema ki Moïse na Aaron mon centre ya Nzambe. Mabele fungama ki dotan. Emeli bango pe moto ekiti. Déjà dans ma pekisinga yango. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, tokei na 15 à 16 alobi biso nyonso tokotema liboso na tribunal ya Nzambe yo kosambisa moto yo zali nani Bible mais constitution ya biso yango était papa. Voilà. Alors sikoyo tokei na Bible texte biso sur alobi na Romains 13 verset 4 badjuji ba magistrat sont les ministres de Dieu. Na sena mabele oyo ba juger biso. Mais dans le cadre de la loi, biso batomoli moto, to juger bango c'est Jésus. Bible peut une autorisation. Na Ephésiens 5 verset 11, na condamné ba acte oyo ba sai na Nzambe ba sosani ba sosala. Condamné n'est pas jugé. Voilà. Moïse abalaki mwasi mon père. Miriam atelema ki agangela ki Moïse. Boni yole ki na biso. Quand Nzambe alobaka na yo, Bible lobi Nzambe asilika. Abengi Aaron na Moïse. Abi ya na bino ngani na ponaki yo a frappé na lèpre. Voilà. Est-ce que Hébreux 13:8 le dit Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Les kamamo kuna batebele ba kokufa. Nzambe ko boma bango. Mais la sur verset biblique. Voilà. Dieu défend ses serviteurs. Ésaïe 55 verset 11. Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Attention. Attention. Na fungoli Apocalypse de Genèse na mona sekanda Nzambe condamné serviteur de Dieu. Mais pesi biso ngol to condamner ba acte. Viens aller biloko na lokoso. Na vie il faut la reconnaissance. Matthieu 10 40-41 oya pesi ota maya pamba ya malili. Pambola yepe bondele pona. Nzambe abosa mukuna bosani bolamu to basalaki. Banani basalaki bolamu. FCC non? OK. Puis on est FCC na mukuna no. Alors mukuna ba beba na bango tango ba boto la renaissance. Badu ari magie ba bengi na poto aya ko do renaissance. Or que vient mukuna bosaki renaissance fondateur ngo ezalaki Kabila. Apesa ngo na Boshaba. Boshaba beko moto ba bazo kana te tozwa mukuna le quoi linga sport to tia ko la administrateur. Voilà, c'est qu'il avait oublié. Bato apesa mukuna ba mbongo ya ko sumba joueur au monaki wana ezaki FCC. Or imagine la vérité, la gagne pas Chadel à 4 millions. Voilà. On a son joueur à bombarder 4 millions du coup pour équipe na bango.
eloko boyi mokuna yango epuis ya mibale ezali irreconnaissance. Il n'était pas reconnaissant. Akoki koloba na Kabila ata bato bazokumisa ye asalaki boye lelo atikali na boloko ye moko. C'était même comme Koutino. Yami Sadio ya vieille mukuna il attaquait na keko funda Kabila. Yo funda Kabila ndenge nini constitution de protéger. Législatif congolais mi be connaît ils ont protégé yé. Na ba sénateur na ba député. Oso bona. Tala lelo to suki na vieille mukuna wa. Moi j'ai appelé mukuna dans mon téléphone. Viens. Kole kalisu na TVT bana kolambi. Tika to bundela yo. Mukuna katanga téléphone ngba. Tanga kati téléphone. Na lobaki na saka émission lobi mukuna sera arrêté. Mukuna sera arrêté à 80%, ya okene makala 20% azonganda. Lelo mukuna na plus. Il faut dire il faut koyoka bato. Mosana nzambe anzambe te. Akoyi kokweya. Azali moto lokola bato nyonso. Mais il faut que bato bazana yo pour être bato na bako kobikisa yo. Tala lelo likambo ekoi parce que RCC to bombate aza simana yango. So azali débat na Jean-Marie Kasambate, makambo imete na kofunda Kabila, Kabila aboma boye. Mbele makambo nyonso ezali te malgré azali na mwana mwasi wana. Mais to ko toujours négocier parce que espère mbaka bengi mwana mwasi wana. Alexis ba vidéo après c'est $1,500 bah quand sur ma téléphone mon sous parce que son téléphone bah suis mais mon kuna zongi sa sikoyo livreur boy alinga ko zongi sa te yango na mwasi wana afrasha ki ba tape rouge sikoyo mukuna ponda kanda andaki ko liana batu ya FCC abane ko lia bango na ndenge ya bonzoto to na ndeke no azali père spirituel na bango te soki mukuna bi père spirituel Kabila te Kabila na père spirituel te Kabila mutandingi na kezanga père spirituel en fait. Mais Kabila est mort dans un musulman. Kabila a la paix spirituelle, l'église de l'éveil. Ils ont vieux, c'est ça. Parce que maman livre la chrétienne. Et maman livre la chrétienne. La chrétienne, mais à la paix spirituelle à mon côté. Mais ils ont des collabos. Ce qui est l'église de l'éveil, Kabila a bandé ko pesa, yembongo pona. Pasteur na misala na bango. Il faut dire la vérité. Siko effect mukuna eloko azali ko subir kuna. Ezali parce qu'a porté Kabila plainte. Ils a parce que Mimi Chibo l'a porté plainte ou bien ils a parce que famille à Laurent Désiré Kabila va porter plainte. Ni Kabila. Ni famille ya nini bazako lukamu kuna. Baloke place en côté là. Le quoi dossier à mami wana. Tanga zwaki dossier la kana pas mon konji moko. Mon condamné même qui est secrétaire général PPRD. Voilà. Ba fungoli ba dossier wana. Et puis passer ba ngambon. Ozomona parce que mukuna ele kozonga bien mukuna ezaki sagesse. Parce que loko yo le kaki mingi mais mbamsu penzambe esprit d'égarement moko mukuna beta Kabila maboko na kata église là le jour oyo nzambe alongwa pas mukuna. Voilà. Tu bit la Kabila maboko mwana oyo kpakpakpa to betela nzambe te mais Kabila maboko na église. La kati église lié très saint. Dans lié saint c'est là où Dieu a sorti dans l'esprit de Mukuna. Et puis, si vous avez mis la moto, on peut savoir Deutéronome 28, verset 28, l'esprit d'égarement, que personne ne peut te sauver. Est-ce que quelque part, peut-être dans le salaire du péché, c'est la mort, Azo subi peut-être Oyoye à Salaki, le Gola Mabé? Mort, tu as Koufina noté, Azana vie. 1 minute avant la mort, Azana vie. Et là, on a subi une Galate 6 et 7. C'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que j'avais reçu pour vous le prophète John Ngefa avec lui toujours Solo la malé mitokomo kende pour que aussi il s'entretienne à biso mukona lelo parce que biso tozawana ka pona copier ça rabino toujours ka information vous allez ko sosolo lolenge nini mombu na nzambe azali ko limbola likambo moko sima na polele moko sima Naza contre-traité pour te, je dis la vérité. Je reste dans la vérité. Mais babi dernièrement yokoma kitatunani Tatukabishi. Ah, na longwa Tatukabishi. Oh, longwa so Tatukabishi. Na moni makamoti na te. Naza chanja, naza comment Tatukabishi kala. Kala, chapeau na ti leoni. Na longo le. Naza Tatukabishi. Parce que ben infiltré basé belinga, ben quand infiltré baluba. Voilà. Comment Tatukabishi. Mais tant na moni makamoti na te. Oye bimi na biti la zona mongala. C'est qu'on a zone na ngefa. Voilà. Ozongi toujours ngefa. Mais toujours pour la libération ya évêque Mukuna, tomoni kuna na lisanga ya bande kuna e o bazali ko bunda na pour na réveil patriotique. Batie
mokanda moko wana ya munene balobi atanga ilelo soki nayebi ke non ndeko Kabila azali na mabe azali na likambo na ngai nakende kotika kuna pour que na bayeba ko poursuivre ye ezali ekosuka ndenge nini o na prison o bazoninga bakota prison to kosuka ndenge nini oyebi Bible est trop clair dans la likambo na ngai ntambe inspiré ka ba verset biblique so il peut contrôler yango exact voilà ok ezali donc dans ba pesa ngai j'étais le seul 3 ans et demi dans cette vie na Canal King que ça débat na ba imam musulman pour le christianisme. C'est là où on a eu les lotés, on a eu les lotés. Ils défendre c'est là oui oui dans un journal moko toute la communauté qui meilleur défenseur du christianisme en Afrique monde. Na na ngona ndako. Voilà. Mbala sima na ko biso to communauté na mande fo ebele boy. Na journal yango wana. Batindela ngawa. On l'a ninga. Et grâce à cela, qu'est-ce que nous avons fait? Tu connais des poissons, hein? Solution donc besoin compromis. Besoin compromis parce que bango ba étudier la Bible, ils étudier le Coran. Voilà. Ba imam musulman ba Bible ko le ka ba pasteur. Hein? Ba Bible ko le ka ba pasteur. Biso eren na biso ni to étudier ko la Coran. Ba sourate wana to ko la yango. Au moins là ko le ka na Congoni. Osée 4:6. Hein? Osée 4:6 c'est lobby mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Mais est-ce que tango yo mukuna akufeli dossier yo? Nazo bana Jean-Marie 4 ndewana yazado. Mukuna akufeli dossier oyo. Ya Rosi Mukendi. Na ibi monta ko Kabila le père. Hein? Na éveil patriotique nae. Qu'est-ce qu'il fait éveil patriotique? Voilà musa batona pongit. Et puis bunda le Cambo banda 17 ans, 20 ans. Tout ça bunda nango. Et éveil patriotique. Même on continue à sauver le Congo zani. Éveil patriotique. Comme on est besoin changer comme boy. C'est comme si on fait. Peut-être nous ça là qui ya muke. Ya yesa li pena ya komona. Kana bisayo. Oui. Biso bangefa to bundi na Kambo oyo Kabila très fort chef de l'État. Na pouvoir. Na pouvoir anere sa musala na ye. Ah papa, service spécial ça musala na ye. Babuku na basala kité. Beaucoup de gens n'ont pas Kabila. Voilà. Boutou n'est pas Kabila. Na 2011, Tozo Bunda Aw. Tu sais quel est le père na kata candidature. Beaucoup na bagani. Baninga banduku baluba balobina vuti papa Tshisekedi. Na ko vuti na papa Tshisekedi na vuti na Kabila. Voilà. Hein? Na ko vuti Kabila ndo tongi mbuku ya persécution. Tshisekedi. Hier, voilà, tu sais que le père, il y a Boya qui te le père. Les là, quand tu sais le fils. Papa, les parents s'envolent, les écritures restent. Hein? Kebana baluba, bazana badankina, bangona kati bali, basisa ikamu mukete. Omani vient mkuna. Barapele Tshisekedi. Tale loko bana papa no tala. Ozomona papa. Nyamana makobo. Ata manzela bo, moko attention. Ozomona aboy papa Tshisekedi le père. Donc quand une élection papa Tshisekedi mutazwaki. Kabila zwa ina mindu qui va programmer aleki. Hein? Mukuna continue kiwa. A côté pas Tshisekedi. Et pas Kabila. Si d'un jour on a changé, pas Tshisekedi comme président. So il faut la comme président. Alingaza la anga changé pas faulu non. Pas faulu nga zwa comme président nga non. Motatambe la raboité. Tala. Et là on a besoin de Sabino pour connaître lango sima. Na motu ya vérité. Na yebi ba vie wana. Biloko basali. Kabila pesa mbongo combien de fois? Hein? Na le dit kana loba papa des millions. Biso to sima ibambonga Kabila bazo kabola yango. So to komi ko ba pasteur ba code 7 pasteur ba susu bambongo na bango. Mi tu ko balataki ba ya minene to somi bango ni. Ba lo pango bazana yango 80% c'est Kabila. Faut dire la vérité monsieur. Faut se la paix reconnaissance quelque part. Na bina na tina reconnaissance na bango te. OK? C'est Kabila. Yo ka église msambongo combien? Yo ka église na mbongo. Église msakani. Hein? So biso la takabota maman ka quand une église sombi la église na l'arte eza mbongo ya politique. Yango moni tango moto pesi yota Matthieu 10 40 maya pamba kumisa nzambe. Il reconnaissance na kabote. Jida wanga na ki Yesu asuka kiboni. Hein? Jida kabaki Yesu asuka kiboni. Mabe. Hein? Galate 6 de l'obis c'est que l'homme semé il moissonnera eza mabe très asuka mabe. Lelo ko mabe ya Kabila lelo. Après combien de temps? Combien de temps? Hier, Salaki, ma tribalisme. Attends, na Sali Boye, tu sais que dans la présidence, c'est mon frère. Ma constat dans temps. Pas mon louba. C'est à ça qu'il y a un président, tu sais qu'il y a un président, il y a la République démocratique du Congo. Et ça, ethnie mon côté.
Hein? Yango moi président venir défendre été. Hein? Hein? Yo il monta atikaki moi ya Kabila wana. Combien? Hein? Mais c'est ce que dit. On va kanga qui est déjà ba na prison d'abord tikai. C'est ce que dit. C'est que on est étant de droite bien étant de droite. Yango na zo bisa yo na vie. Yango moni vie a kené trop vite. Législative congolaise. Elle est protégée par l'immunité de Bango. Parce que Nibeko na Bango, Kabila m'a poursuivre maintenant Katende, azo foncé Mukuna. Bah yeba qui que non c'est comme aboy, bah c'est protégé qui na Bah c'est protégé qui na Makambo, c'est ça qui peut na Bango. Loi on va voter à peuple. Attaque gratuitement, il y a maman grâce monde azo bunda na yango, ya roboto fele. Voilà. Yango. Na repère cela comme encore. Président, il y a un ex-président Obama qui aura $16,000 par mois. Hein? Président français aussi, il va avoir 14 000. Hollande. Hein? Mais il y a Joseph Kabila pour la retraite, il y a $688 millions par mois. Plus qu'un président américain, et quand on a un ex-président américain, tu as 100 fois, tu as 10 fois. Et là, la loi va voter. Pour enrichir na bango. Hein? On se la loi na bango. Mais il y a ce qui attend. Moukounou na passe, na prison. Quand on a comme un il y a le bas comme un sous mon toto calcul, il a salé ba crime. Ah, mais ma politique, on est la politique Autriche. Peut-être c'est une manière que la libération na yé, peut-être. Le lenge mobo ya ko luka ba bimisa ye. Ba ko bimisa ba bimisa tseke nani. Ba bimisa mukuna isika. Saka saini ba criminel ba Kabila banga bino. Kabila banga bino. Mosana Nzambe comme qui n'est pas cité na émission na biso. Ndeko zali ko loba bona na lobaki na batu ko zali vraiment Mosana Nzambe. Lelo na moni ozo douter ngai. Non, ozo douter. On a pas na ma campagne te. Lelo na moni on a pas na ma campagne te ngobi aza Mosana Nzambe. Na pas na ma campagne te. On dit manga attends na 10 minutes on dit manga te. Hein? Papa, moi je suis protégé par Dieu et par les anges de l'internet. C'est ce que je te dis. Maintenant, si on a la joie, on a tambola, bah, quand on a la langa, ma soupe boinza, c'est bon, esprit carrément. Hein? Moi, là, tu sais que moi, mi, on a mon Kabila, parce que ma fille a une voiture, bah, il va couler la voiture dans la bisote. Mais ce qui nous a zana yo, hein? Bible, ABC, Biso, dans Romains 8:31, si Dieu pour toi qui sera contre toi, c'est Somme 27, verset 2, c'est Dieu qui le protège, qui me protège. Affaire Pascal Moukouna moni boké na ngoka mingi na politique mais bino basal na Nzambe avenir nini parce que lelo to moni que no vidéo ya mutakala avec Moukouna zali kotambola alors église corps du Christ na Congo démocratique avenir nini bozali ko pesa na yango t'es toujours défendre hein et là que Salemi nous le condamnons la mami Chibola denga sali yango vous condamnez comme mami Chibola tolobi yango non tolobi mo effet que sali mabe voilà. Est-ce que tu dis qu'avec ceux qui sont soloté, tu as un verset biblique. Exode 26, tu ne porteras pas de faux témoignages vers ton prochain. Ngai na monité. Tant que tu as bango, il y a Njobi, Nazara quitté. Mais ngai na bine basai na Nzambe, na lobine basai na Nzambe, na bana na Nzambe, ba longa ba photo nyonso avec ya Njobi ba longola. Côté la moi une malédiction. Voilà. Yami Balé, ce n'est pas l'évêque qui nous connaît pas pasteur, c'est l'église qui est touchée. Voilà. Parce que viser le christianisme. Hein? Alors que christianisme mais lelo, parce que qui ça munene na yango. Hein? Bante Christ wana, ba telemeli christianisme parce qu'il va fondre le christianisme. Mais Bible dit singai na ba chrétien so na Romains 14 verset 1 fait accueillir ceux qui sont faibles de la foi, ne discutez pas les opinions. Hein? Toi, attends, on te déclare pour que maman kuna. Toi, tu connais le Judi. Na Romains 13, verset 4, il va s'en aller à la si on passe par commis. Maintenant, nous, on commence maintenant à déclarer paix et à Koloba. Toi, nous connaissons, donc nous savons kuna, ce qui va condamner. C'est ça le problème. Voilà, donc comme nous avons émission na biso, ba Congolais balera ki mingi pour na vaccin, ba lobby li banda ba pisa ba do vaccin te pour na ni ba omekaka na Congo, le ton ba expert chinois ba kiti. Prophète Ngefa, moi lecture moko ya mukie concernant ba vaccin wana. Mais ba Chinois va quitter les États-Unis d'Amérique. Et c'est ba tu vas couper ben na Russie. Hein? Pourquoi ba ninga pas na biso na Congo? Et puis vaccin oyo e monani na noté. Mindela ba do vaccin e monani te. Pourquoi bango ba ko tsheba vaccin ka biso pa ba kobai? Papa, oyebi libulu nyonso ba ko timo ba Congolais bango ba ko sinana nango. Hein? Oyebi lelo oyo ba ko lelo alende la victime nani.
hein batu bakisi batu bina batesicule tout cela baboma lendele hein or que bapoisonnaki ye mais bazoluka ya boma ye bazoluka ndeti baoyeba eloko basala te babengi même ministre oyo aza na corona or que yaki na corona te babima libanda basala bateste baza empoison ozomona nzambe akonfondema parce que lelo tozozala lendele te ozoka nzambe azo lokumu ya mibale bakomi kosomba bibembe oyebi yango bazoboma moto azoke hôpital bazoboma bato na $10,000 soki obomi 10 na 100 000 obomi 10 médecin oza na 200 000 mpo na mbongo 1 Timothée chapitre 6 verset 10 alors tokomi kobanga soki omoni ngai otambola awa otambola makasi na ngai bambiolongo se protéger na ngonga nyonso je suis malade monsieur kosala te nazotambola yango parce que je ne peux pas aller à l'hôpital botala bino mongo omomoni bakisi nango nsala ya bokoko mpona okende hôpital te yango oyo ozomona baketu bambiolongo biloko nyonso donc okoma banga okende kozwa traitement na hôpital bakoboma ngai ekomi soki okei kuna okei normal batombola batonga babomi yo sikoyo so babomi yo bapesa ye $10,000 so babomi 20 oya 200 000 momongo yango bafutaka 500 000 ana lopango te motuka te aza na voiture asolo te azwaka 200 000 par jour aosani akoboma bato parce que kosaka na mbongo te Jude ataka yesu likolo ya nini mbongo alors toza prudent parce que adire tozokende na yango eza plan ya mindele Bill Gates basisa baafricain bokosimba te parce que nous sommes les créatures que Dieu nous a créés pourquoi exterminer yango boye te ata nzambe na lola akondima te soki bozo continuer banjelo na nzambe bakokita mpo akobunda mpo na biso. En fait, John Ngefa, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci mingi na badinyo balanda kibiso na kati ya Nouvelle Tendance Télévision. Je vous invite de vous abonner massivement parce que ici nous travaillons 24/24 pour tout informer toujours bino. Balobi ba porte ya prison est commis vraiment grandement ouverte. Na ba vérité nyonso zali koloba au prophète Ngefa. Ozali ko banga te to ya ko sanga yo pamba okende susu makala. O bazanga na bakufa. Si on fait na fini là. Vérité, na Congo vérité, ezala suma la montée. Vérité bakangaka yango te vérité ezali lokola ebale so ezotiola bakangaka yango te et Jean 14:6 elobi je suis le chemin la vie et la vérité père de mensonge c'est Jean 8:44 c'est le démon moi tant qu'homme de Dieu je reste dans la vérité rien que la vérité so okangi ngai likambo te mpona bosembo okangi ngai coronavirus okanga yo oyoki coronavirus okanga so okangi mpe yo na yo na bana na bokosila bino to nye à cause de la vérité oyebi Paul pourquoi jour moko bakosambisa ye généralement siria ya beti mbata makasi ayoki pasa leli boete ayebisi général na bi soki nalobaki mabe mpona ne corriger ngai te soki nalobaki malamu obetenga na boko te mpona obetinga batesa ngai pasi boye ayebisi na bi lelo Esaïe 55 verset 11 Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Nzambe akobeta olelo. Bamanika asisi bakondane Paul avandi papa akena ndako. Mama pesa biloko. Asi kolie bamona be azu epe abani ko pelisa yango amikati kingo. Kaka yemo. Yemoko. Ça dit quoi? Hébreux 13:8 Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Kokanganga na vérité nanga. On a lobby solo pour bagisa bana ya mboka nzambe akotika yote. Voilà, juste un dernier mot abanyo so balandi biso kimia boboto esengo toza na mboka mosusu Congo démocratique to lingana to kangama soki to perdre yango to kozesu mboka mosusu te lelo nzambe asai merci mingi po kamera comme président te so kamera comme président alinga zo livre parcellaire ya Congo avec koteka biso avec koteka biso nzambe alinga aza faiseur de roi mais faiseur de roi nzambe alinga biso mingi pas ali prend comme président alinga zo livre parcellaire ya Congo avec koteka biso pas mindele et si to ke to perdre de Congo mais oyebi nzambe akotikala nzambe to lingana na bomoko to bunda pona Congo lobanga suka take mosako na nzambe Somme 34:20 et les malheurs atteignent toujours les justes, Dieu leur délivre toujours. Voilà. Donc, on a foi chrétienne. Un bon jour, tout l'aide de l'amour qui Nzambe à Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Jordan Panzou qui était au four et au moulin. Infiniment merci à toi, mon partenaire Paul Ventour et mon tomoro bien à Bounnes, à Valopindi, Tour d'Europe, et Zalandeyo à Valopindi. Merci infiniment à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Et moi, je vous dis toujours de vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir la prochaine.
nalembi situation oyo nga naza na yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai Yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne, oh sala bikamwa oh papa sala bikamwa papa na lola sala bikamwa nalembi situation oyo nga naza na yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai Yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne, oh sala bikamwa papa sala bikamwa yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai kutuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste sala bikamwa sala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi sala bikamwa revois ma situation papa sala bikamwa bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na ngai na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa kai pe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo ponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo pe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga naza na yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na